FM TV, Maloua, Fondation Radio-Télévision, autrement. Bonjour à tous, merci Ming na fidélité, vous allez renouveler na FM Télévision pour na bisu ezali Sengo, ya ko retrouver bino pour na numéro ya sika, ya émission na bino bolingaka mingi FM Toli ya pété. C'est vrai, vous se poser ma question embelé et ouais pasteur John et comme Lionel ndenge nini. En tout cas, na ko sabino to changer format et désormais to banako soulana pasteur John to poser ma question à répondre. Et on peut faire une possibilité à travers le numéro de affiché et permettre de poser des questions en pleine émission. Pasteur Azawana Akoki, en tout cas, qu'on réponde à des questions, à des préoccupations. Tout à l'heure, on a rappelé le numéro affiché à un groupe. Donc, vous avez habitué de la émission chaque jour à 12h30. Et puis, na pourquoi, na 20h, na FM et télévision déjà, na Koyamba. Pasteur John, a invité pour Yadamwa Nandaku. Bonjour Pasteur John. Bonjour mon frère. Et moi, il va me par rapport à format d'échanger. Désormais, Bandeko, a la possibilité à échanger penayo à travers l'appel na bango pe message. Moi, les canisou mon yang ndengeni. Tout ça quand il y a même chaîne, donc ça quand ndenge zaraki, ba donner changera l'air news. Mais message ça moko, tout ça pour se faire comprendre des gars qui baillent ba objectif ezanini. Mi ba l'écoute ça plus que les gars moko. Mais en tout et pour tout, toujours contribuer à qui peut mettre la battue pour se liboso. Zambasunga, c'est un peu ça. Merci Bomoni, en tout cas, pasteur Jean Yemoko Azawana, donc à répondre à tout dans la biso, mais à vous rappeler bino que l'autre le bel kamba confiance. Vous avez belé, vous avez une situation, vous avez confiance, vous avez se poser la question, ndeni ça la moto confiance. En tout cas, il y a un sujet to le bel lelo na pasteur John a limbo la biso à travers ba conseil naie nga lo bango tout le temps ils a renseignement moko ya bien surtout lundi ango et ko permettre biso en tout cas tous ba bonne décision na mbetali vina biso pasteur John sujet na biso ya lelo to le la confiance pour nani ni kamba confiance et ça problème confiance et ça problème té pour yemo confiance de place à la confiance atika la confiance bato onde ba utiliser la confiance ba memi on ndinga mabe. Et peut-être ça vous comprendre. Première question boy. Confiance c'est la tinine. Confiance c'est batami na mbongote. Confiance c'est batami na vérité alliance à likambo bo salina mutu oyo bombi ngo lokolo kufre. Confiance est na mabala, confiance est na ki camarade, confiance est na musala, confiance est partout, confiance est na quartier. Donc on a bien confiance partout. Est-ce que vous dites que l'élo na période de tozana ngo 2022 confiance est lembi par rapport à quoi? Confiance et célibat à partir il y a conjoncture de ma difficulté et l'on l'appelle confiance. Est-ce que vous dites que confiance se rappelle entre banana papa, maman na libota. Ce que tu as dit conjoncture à l'élo, confiance na kati ma bota et lembi. Confiance ban ba pesa ki papa nde ba ko kola ezasu yangote. Pourquoi? Ban ba ko sentir que effet ya ko kola ba comme na âge zo mata bolingo na bango pa ba parent ekiti. Or bolingo ekiti pona bango te. Ba para ba komi na système ya kolesa bande komi difficulté pour pays ndenge peso contribuer na difficulté ya batu ba sala ka ba futa marapenza yo yebi tangu mwana zokola kolia pe mataka orebo suko na salaire ya $300 bana mi bale bo komi na 5 6 na pekisa pate ponza menda pesi bino bana parce que pona ko gérer 6 on a na salaire à 300 matite ndeza problème et peut-être ça comprendre on remarquer na mwana moko azalaki gâté ya mi bale un peu 3 4 5 et perturbé. Si vous avez confiance dans les zalaki, et ça sont des zalaki. Au pays c'est un peu ça. Tout wana mabe. Ya liba la paix. Bolingana ki bozali na confiance. Confiance des rapports na mbongo te na zozongela. Nde mabala mbongo ekabana te. Confiance des ndengo lingela ki mwasi. Ndengo zeko respecter ne bandeli tongo zaka na bolingwa sika. Tikala bongo ata bozokola za toujours na confiance ya ebela ka yo ethical. Pourquoi confiance monsieur si la katana likambo kangyo na mbanda te mais abaye. Ndengo akorde na zo exemple mo kepoto ke ndima mpena na kama confiance nga mobile na zana mwasi soki na zana mbongo malunga te to solo rapena na bon terme mbongo nyaga na ngwa muke na respecta ko pesa yi soki to bimi musala 16h na zonga inde tina ndako mona ke ten soka zongi penda na mo retard les arcades mingi ya 30 minutes ou 1 heure de temps mais au remarquer mususu pe beba ka partir ba camarade ya mabe soko sana bango ba bien importance ko gérer ba cité mais bango pe ba bala ko la yo. Pour chaque mabala, ils ont dit bala, mais mabala, mais maganandeng sont mes mamans. Gana kokuta na yonde onanga Lionel. Yo bisinga aboni ko to bimi musala to zimone fils que to ke to le salaire. Ngano bate, madame azela ngana ba lero. Oh nini, yo po bala de jobo tabano saka madame ko bange ti wat.
tant on retourne sur le moko na yoki yo po bala ngape na bala or to bala mais condition ma bala na yo na ngeza différent voilà yo songa lero lingi moi c'est accordé mais ngai comme linga ngambo pona na violer droit makambo to sala structure on peut sa confiance tant on a landi to mairie na c'est peut poto sana yo mais tant on songa retard na comme moi ça mon déjà disconfiance et bando donc confiance et bando beba o lo baki bo etende ni boy première fois ko toléringa ce que comme habitude na bandi ko bebisa confiance na yi na kokota na kati ya mutema na ete yemo ko sentir déjà que awa eza danger ndo me maratiti et comme place comme ya mi balé taka na confiance na musala ngano to za ba collègue na musala na peso confiance na makamusu tanto to za ba collègue 6 na musala mais ngano makile tout to sala alias moko sa to yeba nde makile tout et tout ta o ko remarquer na likamusu ngana défendre yo pour défendre ngame moko to koma likamoko be sérieux yo poitinga sana yeba tant on yo kango olobi na vérité o bebise linga pété na bebise lioté mais confiance na ndenge na kanisaka na yo ndenge to zalaka tina yo ki yango ce qui fait au père benga confiance na yo na lembio na mutema na koloba no tam suboité mokoma de que ndeko na Lionel comme peut-être na ba geste comme ko éviter ko comprendre ngo na komi ko éviter yo na komi ko mona ko na no traître ko bimaka pa na yo biloko na te jokaro eza même na mapango eza même na ba quartier loko na partout tina ki camarade tina bakamutu ba confiance mususu ba ninga basi azui mobali moko atambola na ye abeteli muninga ba cirque na ye moko tambo o ba yebani kende ba bima tango azui mobali aboko laxer kutu ba ndeko laxer camarade moko ya confiance po ba yebani depuis bomwana or camarade mususu ari ko zo tant na ko koka pozo ya chasse libala tantôt pa na moni mabe o bala avant ye ou bien ko bala tende bokendra bino mbale ba kope makamba libala ya mibali bolia bakambo no robata ma charma me bokene mabala te yo lokolo so bala vaye ezana wa unique ndete po yo bali avant ye amonika mabe otika ye moko comme lokola isolé mais okaka a dribbler yo abebse lo confiance ezali ezana musupe na famille bande ko no propre ba traire yo maman no pas ko traire yo o sala ka kopo simisa ka maman mbongo be papa moko kama be aselongelo ko moko boye et perturbé et yo kana moi retard au boye bango te baba parana yo mais ba sili sur confiance voilà éliminer-moi quelque chose mais pasteur question mo connaît bandé na c'est peu limite ngolo bili confiance ça sera déjà ka confiance petit lelo azara confiance on dirait batunde ba baby sakaye mais mes ornadages mais le bara pasteur la confiance n'exclut pas le contrôle c'est-à-dire ce peut on confiance en mundo on a confiance na yo mais faut na contrôler oui n'est pas dit que sur confier na muto contrôler te nde mabala mingi pe ko tsaba farfoli wana na pesi moi si confiance na si ma confiance à détruire or so moi si da détruire na si ma confiance yeba yango avec des fruits ma be dès le début oh bolingo faut confiance l'amour est aveugle amour est confiance le lot ozanga na awa tozana musala place basi baza oyebité confiance ka loka na bala na honorer na bagi toté confiance à je t'aime na bolingo ndenge na pesa ka ifa respectango et là tu joues Carole est-ce que yebi ki ko tambola malamu moi si ozani na ndaku soka zo tricher ça oyeba et ko be absolument comme ça na compagnie quand il mfute man ngande moi si ko nzamba permettre non comment mobala batoza non ça confiant na yo si mana osaka ba bêtise akotikila ko permettre tena zo esengo ko pesa biso mi bale ki manzo ko kotse ben filtrer po confiance na ngebe ba menga na ibite yo moko yebi ndenge sala ezalo ko ande ko ma komeli biso a lobby ya sala confiance na moi si na yeba ta ebele bande baninga ne bazaya komona moi si na etamboli mabe bazo yebisa ye ya zaka ko sala confiance mais finalement ye moko ayeko kanga moi si na ye na makambo bande ko ne bazaya loba na situation ande ko wana za poser un conseil à cause de la nini après avoir coupé sa confiance na moi si na soit blessé mon frère Lionel na yebisio polele ka on lobby comme si touché point nazana frère nanga moko sérieux azwaki moi si honoré tina mariage apesi bambongo tout azana moi si abotane bana mibale mais na suka wa moi si atrisha akenda ko bimana garçon moko simple na bilo kutani ya kosa été aboma libala pa garçon ezape manki ya nzala te ko liate mais garçon na auto sorane camarade wana eko bisanga bipasa ezana ba fille muso ko mona eboye mais ezana catégorie ya kozana ba place mususu te sengi ni na loba o remarquer ko kozana mutu mususu même na place ya shawarma pas ne so moni shawarma comme si danger à vie or ezaka ba petite chose zo la ça est pas sur taraka na tso so ezana mabala mususu selon ndenge na sokota na idée na ye ozalaki ne loko te tango sombika moi ba kiti na ndako ti en plasma o la tse fonto ya $1000 2000 oraza na militi si temps mobile nanga so bunda to ti na rien nzamba ko sele mata tanga ko kende pa ba camarade to ba pana bango to ba yebi penza te ba kamoka mo mbongo wana
tant ba kuna 2000 ba kite côté ba ko toxiquer sala to bo malibala pour récupérer ba kiti to nani ni po boy na boy ndenge loko ndeko na sala ti lelo zo kama mwasi ya baby sa kenda pe babala ita tikala bongo yepe azati lelo kali me kutu chasse nzamba sali ko kabana na pe afungwami ba activité na ye emati confiance wana o mwasi ya baby sele na nini parce que ngai na ko pesa réponse musu boy na ko développer mon oui qu'est pasteur ba confiance ebele suka na libala kana alliance orte il faut te la paix kilométrage au commissaire moi si sera l'inga beaucoup ma moindre mais suka na madimba et beb ça a confiance moi ça lingi taxi na esa na kisasa te pour trajet ça mukuse karibiri ya lingi faut trajet ne kendeti mwanda so il faut charger du kuti ou or yo bi pema pe mais bien ça on se comprend et là on appelle ça na c'est biso vérité bon c'est donc non mututo ngara zala tarakak même voiture so zo pour ça y quand on a un premier deuxième moteur Roberta faut même pendant la vitesse à 4 centrique na kimimba on apprend na presse et là on appelle ça mon confiance mais de comment ka lobia ou ato qui n'est pas tout son pas pasteur mutabala comme manque confiance mutabe sa confiance c'est ça Adana Eve oui ba pesa bango confiance a pesa bango elanga bango ale ba baby si confiance wana e uta na moi cité désobéissance on a to manque de confiance e uta na mobali ponga na sokam lole ezalaki na mutute à part Adam na Eve otu batikala ki banyama comment Adam musani na bito bande ko sala polo ezaki musani ka kulia na kulia otika ka mwasi otendra bitambola tambola osolo opesa confiance na banyama koleka muto kumisaka cette fois-ci voici l'os de mes os parce que oh tinda ko kende ko tambola bitambola tambola otika ka mwasi yemoko eza nini mwasi ba ko kotele na sa tapo mona ke yemoko abalukabwe atali matiti abalukabwe ngamoko abaluka donc Eva depuis lola azaka na mama te tata te camarade te mais azaki déjà neti orpheline pour Adam zala te bitambola tambola ozaki ko sala te ko tambola tambana na lola ya nini ko tika mwasi yemu ko lia ya orphelin papa akenda ka wa ko kamwa parce que akenda ko kengela ba charge na ba pesa ya comment responsabilité ngoni nyose zaki ya bino yondo pesa banyama ko kombo tous les nyama soko comme il okuta sako lia mutu te soko tamone fa banga tala mutu nzamba sena représentant na ye faut te pese respect ninye tindaga yo obanda na tuka na kamwa tango nyoka tali titin moi cette kali mo na profiter nda profita yango moni makamsi to zero ba sepe to hollandais ndenge nzamba tia mais na tout ça confiance ndeko nanga eponaka mutambongo te mobola te okoza na famille batambongo ko bala mobala mutambongo bato libanda bazo bango na ba jipi mituka mais yo mo na kati ya mutuka na confiance pa mobala sila otekaka na lokumu pa famille na bato babanga ko polika mbongo mais mobalo bozani ate botamboli boke na fête okoloba te ti bazo présentaka bino bato bazo banga bino ke tala ba budgétaire mais yo mo senti que pas mobalo na suna confiance te po azana nga à l'aise te yo mona mutu mususu ko kama comment libala bato mbongo mutu akiniye comment libala o ezanga tini mobalo mo sa tingami confiance atali mobengo te atali maloba mobali ndenge alobela kai atende balala ne tokote atali ka présence mama kolanda témoin pays oyo ngane ko simba ngana courage natanga te mena bagarre mama tina lingi yo zanga yango moni makamususu pe faut dialogue zalaka excès de resolo la mingi bozana maîtrise ba confiance mingi esi mibala kisasa on appelle ça faute na basi penza te po so mo sa linga ki yo te angara linga te bobota ti boboti na ya linga ki yo mususu ezani irresponsable et le connaissant mibali belé est-ce que vous bien compris pour la plupart abasi ba makaba victime kaka kopo moi si soka baby si sangone beta makakole kambunda mais mobala ko bebisa 10 fois ajijake na ndenge mokani ko izaka mibali ba bongo wana ba pese mbalo autorité pour ba yaka liboso ba zo raison nyonso mais à vrai dire biso mibali ndeto memaka basi mingi bakoma mabe pour caractère comportement quand il entend ben bandilia on remarquer mobali mususu ndenga zawana ye alingakate moi ça corriger basa tale beli mususu komona mwasi akoloba te atali kanisi mwasi nda ko comprendre bien ata mwasi nda pesa idée rien surtout basi o batanga penza te mibali batanga trop ba mona kwa yende supérieur na makambutu yo zela ka ozo zemi obota okomba opangusa ole sanda nda otali ba projet nda kudito bonge tali yote or ngana yebi ezana basi oyo batanga te me ba contribuer na avancement mibali ata ba 60%. Pourquoi basi ya bakonzi ba pesa basi na bango respect ko lekame ba collègue na bango misala pa biki na mwasi ngamo mutu na tangaki baloba ngo pe na sima mobali ya munene mwasi ya munene azali o comprendre ngo bien mwasi faza na vision ya munene po makamusu mwasi ko bisa yo
soko tie tembe comme mon embuscade pour moi si azana otiliwa famille na yo ko boya bangote basé ya yo mais premier défenseur numéro 1 loko la garde de corps privé sa madame voilà pour madame soka biso papa tala boyete po bi ke chèque na yo eza ya ye à moins qu'il linga oté ceux qui mo sa lingi oté wana o mato kita ko yo mais ceux qui a lingi na vérité oyoki ye au moins avancement na vie ndé yango soki senga mibali bele la plupart la mibala qui ça surtout na génération to sande ko Leonard yo yebi mibala qui ça awela ko tia zeni achema sina ndako abi que conjecture zo mabisa ça très difficile orayo kana no mwasi nenga biseke banyonga mike futa tala mwana boye rien akondima soka zimbongo apeska ya kolia na fufu o etikali akena ngo sepela na bar comment yozo sepela na bar olangwa madame azana makamusu na motema silisi koloba na hotel on a vu combo apese pas DJ oye DJ comme bwaka ye oye bien mo penza akosomba ba camarade musu masanga metanga kotika la piaka mwana zo kanga na fièvre ba to merisa ki bakunko kolole na musika et au pendeza kazoba ibi ko batira mbongo te awangani ko melisa ke na bar charge ko leli mwasi o apesa onzoto na confiance yesu ko azokela yo soni or olukaka mbongo mebi ko pesa titira ko bomba foyer te yango mena ba chaque fois ebele ba cheba sina ndako il faut bazonga na cour à recyclage bazwa permis ba poussa de bazanga permis ba koti ba camion na prince il faut zonga za cour doda neza oui rouge la tinini ban vert la tinini pongana ko za na mwasi na botane ba na 5 mais na bini ko bomba mwasi te na balika pour baninga babaki bala o remarquer moi si mon baninga mobala ninga dialogue na moi cité président moi si musu sa tali sa ke semone na miso bato papa ofandi apena ngali papa na sombeloko yoka mobala o ebi makambute alumba ko ne bila papa otiki na poto senga yo sandingi ni poli la siki dignité moi si ezaka na mbetu na kolamba voilà ye mbetu ezaka ya makambwana ya lisolote atuna tate boni bana la journée basala ki na tele mina ba discussion en match na musique so moi sabika yakana bon to nazo sono so mona te apesi makambo zo sala porta ko leka moi so abotsa bana ndo moni berera mibala bon to moi so mona bata lobité na katine déjà au bebisi confiance on dimane bandi ko toboka ko bideto et toboki ezotanga muke tima ya kosila aussi le mona comme ko paquet pe libela na lesa ka bien ale bambongo nanga mibali so bakoma biloba parce que moi ça sali ba dégâts or tout na mobile makoma kasi voilà musu ba solo kutu na moi cité vite imana oyebi mobile so sera moi cité kana butu pusa boy chaboy mais na moi vite imana ndire machine so aboya minga mais là ba bombo ndire di bala bandumba na rappeler boza na FM télévision et ça programme na bino FM toli peut-être un pasteur en tout cas tu peux une possibilité ya ko benga ya ko komela biso pour poser la question de bande konsu bata ko ça tout à l'heure awa donc tu kotanga la question na bino to poser na pasteur azana biso na plateau mais pasteur de konsu a poser question moko na monyo za mutu ya makasi alobi confiance PB baka ndo expliquer au pesi baka ebele ko banana na Eve parce que Adam est toujours absent et bah c'est confiance dans ba pesa bango ba kengela mukili ba batila mukili confiance est ko beba mais ndingini il faut que ça la peau et si ko beba confiance au rétablir confiance yango ozo confiance et koki nango ko zonga mezalaka totalement ndenge zalaki avanti ezana mabala mususu boko finga na bobeba ni bovimba ni matutu so bokeba tukutu balobi ba silani momona lobi mwasi azongi ezana loko moko ba lobité et na makamusu bitumbe bimite olobika ma confiance mobile pas moi ceci et sili ya moi c'est pas mobile ici et sili ni foyeba confiance c'est le la vert au moni vert automera ba maika ko be masanga vert to somba ki moko $100 ce que c'est quoi qui est sur le quoi ba fisile ne katanité mais ce que tu mutu mai ata olobika vert uteki na $100 ma monika ndenge sali ba fisile ikobangise makasi vous me payez ta copa le sombi 500 francs ya siko pèse les mai a remela ngone sengo ke vera cher mais sala banzela confesse be barabongo OK au moins na bazonga na mais jamais donc on appelle ce conseil na vie sur l'ingo réussi na libal makamu tout confiance kaka confiance ya kana nzela humilité so na humilité au moins makamu ko marché na mona ba foyer mususu oya zana faute ora zela o wana ko senga pardon iye mutazana faute azongi susu a recadrer makambo yena obazalaki na epoka makambo sani ezonga et ya monela été ayebi ki azana ye berer na ye peut-être ayebi te ou bien za na yebi na koloba te mon frère au moni vie en makambo susu ko za la piaka ozotambola bien okomi na mbongo ndio bebisi makambo muso soba mwasi nanga zaki boete mobai nanga zaki boete et uti wa tomona obandina mwasi bien bolingani na passe na toli na epe omati ozi musala malonga o s'en sortir
kaka na mbongo bozui europe se sengo na foyer na bino matabol kelongo makambe ko comme ça bien na place batutu ba komaka yo moko ba foyer na nzela confiance wana sa makam obebisi okoti makamusu na kati soko za mobile ko mi bibima bima omona fiyo mabe omona fiyo mabe basi pozo zo so batali ya ndako bazo mona kaki ya ndako alekiba bango presena ba fiyo muso botane ba na kati mais soko tali ondire kutabota te na fiyo abota te so ba comprendre mona ka oya bota saka kolika wana ninye tindio boya ye obe sa confiance ndelo ko na kamo parce que mingi pe basonga normal ka so confiance e baby air batutu ba yini ndazongi normal or era kati ya comme na confiance solo ndi baninga basi ba baby sous confiance mais pasteur confiance ezaka mingi na makambo etali ba coupe ti ya bolingo te mais confiance pe sali neti ndekoma komeni biso alobi akina na mninga ne ba gaf eleki alimisa na stade ayebi tenir fa sala ako ko pese confiance te ya on ezala kanango même na musala partout ba pese confiance oui confiance be ba partir ya surtout biso ba africain to bongi na confiance te oui bien go africain bongi na confiance te africain même na musala so ça musala vous respectez bien so bo mesanika na chef bo sololi ya kumuko solution na ndenge ya andeur ya musala to bo militaire moi vert moko masanga bo seki okomisie pire akomiso likambo a okomusala b ba justification e bando vous respecter 7h et commis 8h30 pourquoi chef ayebinga atana sebe osakabo yango moni fosa na ba structure kwa mundele soka bonga na pondu yondanga bien mundele ta bonga na pondu mukona kokuta travers akati pondu sa motif soko justifier bien to kolongwa musala batu soko kama na pondu apamba kasi na pondu ne sali bini valeur nango importance bien va eloko wana foe ba kozanango zaka na confiance pas muninga ata yo bongi koleka ye zaka na confiance ko ba congolais confiance bongo obunga te beba tala ba fete lelo ba ko pesa invitation ba bi 15h yaka timu ile ko même pas cadeau te OK kutu ko liana omela ba lo bi 15h yo ye 17h tam surtout 18h 19h petango ye azo réclamer ma casse on dirait yende kolo eloko or ba invité ko invité ba congolais na so ba no makambo clair ba confiance wana ya mibali na bandako ya ba camarade na ba foyer au moins biloko wana tout mon frère et de tout ça makambo beli ya moni pasteur pour te tirer na ngonga mingi te avant aussi ça ma mituna makasi bande comme suba komele biso ndeko mo alobi biloba loba pesa li base ya ba maka confiance ba mususu atana do ya biloba loba ayoki boya ka pandi boya ayoki boya ka lobi wana ça ba semaine de trouble bazangité baza même na ba famille na mabota partout ya moni 1 abakti lango 8 pacha ba pilipili oyebi kutwa pasteur atonga ki oyebi kutwa ya biloko lobi ça même kuna kutu lobi ngo bien ça kutu musu kutu kina ba foyer na mona mobali ya série moi ça commissaire songere po soko tongi na yete na butu sizo bazali donc ozo uta musala nimbo te loka bosoka papa ozanga kune yindite ba swani na tsoko ni mama fifi tanga foke na seko teke kubeba na lelo ba bebani ona mobala tonga to bunga italo ba maloba misa tuté ya bango pende ko beba na bis mobala zo moi ça zo forcer ka moi si ato o mona biloko na tout mabe or na vrai dire na so ba vérité kimia ya kozana confiance eza nini kimia na kozana confiance eza d'abord faut que vous ayez pesa muninga valeur lokola yo on a so polele mon frère soko zana moninga ngolinga kozala linga muninga zala bongo ukoleka muninga na mbongo eloko lingi ba sala yo te ko sala pe muninga te tango bike lokwanga na leke na mbongo lokwa baki 15 lokwa 18h pour baso dépendre nanga mabe yo pesa bote te ko sala te lokwa ya sa mungamba na tsake 10h atane 11h faux eloko ndezo détruire na vie faut za na confiance mingi na mona babokilo pe babokilo mingi lokola mona bango pamba po ba dépendre na yo okomona bayepa na yo un beau frère ozola muka lero lingi wana ba vandi na veranda bazozela vandi ba veranda ba mela te yeba yango na kacha mutema te bakoloba te popesa ka bango ko ima déchet koti voilà déjà ko mbokilo moko tanto pito obala na alliance te faux vome kutu zana oya bali na alliance te ezalaka to fonda herba bokilo ba ye il faut la muka faut pas sentir que te muto ya zangi mais alingi biso pesa ka muto important na mona ba confesse musu bandeko bakima ko tala bandeko na bango aye ko tala bandeko be afandi ndeko nanga po ba pesa na nukiti o mona ke sa kwa manef po ba kindela ta secret o mona ke ba continue ndako ba salir et cela ta ba 30 minutes après o melaka ninyo o soit so balingo o melate ba pesa kit mobile kolomé bukana ça na difficulté ti o mo ba kit musu ko pas ndeko ça ba kit musu ndo lobby OK pa bandeko ba pesa kit o senti que kit ya pembe lokola blé ba tonga ko opération
bakotinda ote yo moko talika tango simbiki tifuna me mangona kwa 1000 pour faire mala so na faire na kakati na bouger na kokwe tout on est ba signe. Merci papa c'était basalinga signe que comme na suka question suka pour clôturer nango c'est vrai nazani ti mutu na bebe c'est confiance c'est pas na yo ndeko ce qu'on a ina bon ça na regagner confiance na yo ezala ki avant ba stratégie ni na ko utiliser stratégie ezaka ya komikitisa ya kana humilité yebisa avec sincérité buzobo na sala que vraiment pardon de konanga je suis désolé. En tout cas, nous avons la tête. Nous avons évité tout ça. Talaka kabono. Le bango avec sincérité et goyokama. Ma ben abiso na ya BBC. Na ya c'est Lolendo. Oto komona agotala ngai ko tuna ba jamais akosala. Surtout minga atana senge pardon ta osanga nini. Oh, to yokana ngana etimu kolonzamba ko ya. Mi wakaka yende nani nanga. Na kango bien. O BBC na muninga orore o senga pardon zongela o nini. Atana sengi to tia okenanga wapi biloko wana tu kozaba dega na mona mabala muso ka bona metike bolingo na mitema po oyo munene o minene ba mo erere selemaki orami kitsa senga pardon aboy o peut-être kutana ko kendete ba kenda ko bala na mabalo ba sepela na ngote magetu ba kumisa ngome oya bango ya vrai zaki bango mibale lokole kuta lolendo e pesa mo lokwa minene ba tu ba betere bango maboko po maloba mutu e konfeka ba tu me yemo na muteme tike na mawa. Ah na boya libana nga pamba kote na kenda te basomeni nga mutuka mena o souffrir kote na zotambo na lipapa mena zai na kimia nde makamuso sawa na mon frère ngona bisio nga na vie humilité so kozana humilité kozana botosi ko likamta sisi ba université eloko zengi bataki sasa voilà et ko fonda coup de ba porte c'est merci mon frère ko fongola ba porte belé puis ko mona moka kitin vraiment so ça déjà humble ozana ngoto te muton kalifelo mabe azate pour déjà des choses là humble voilà parce que on a permis zangi ata na ba sali na biso alelo. Très bien, merci pasteur to comme na suka moi conclusion na 30 secondes le tolobela ki confiance bande ko tout balandi biso ba ko iko kangani na likambo toni confiance bande on sino ka ki confiance et l'équipe mengo ba na banki so bozana confiance na muninga ko bebisa ngote ko négliger te pour aza rien ou bien o ata sala ngani ngainde kutu ngainde te na vie ozala mokonzi ozala mungamba so ere pesa bo sala bo respectane bo pesa na confiance bo solo na ndenge ya malamu na mona mutu mususa sisa confiance na ikaka pona kutolo mabe ayi kutala muninga alekai na mbongo o moninga yokanga pardon mo fena osukisa ngata na kutala mutu azoli ya nguba pamba na maya lobo na ko bateki bo pona nini waneza kwa ridiculiser muninga considérer ka kazo kolia yo fa na onya tia ko silisa simebisi biloko sepela ko lia lelo kamu singa et puis biso to kola mama ya lobo pasteur mon frère na tio biso énergie oyebi yango énergie makasi mais mutu mususu atamela rango so comme na pesa moni muninga zo mela ase lokola chola comme si ayebi yango te oyebi yango to na to muninga ko yoka et si c'est pena confiance comment piringa amoninga no lelo ko rafanda ta nye a denigrango on a ko denigrer wana o pekisie abombelo makambo ebela ko la poko cholango mingi c'est un peu cérémonie confiance ça na ba ebere faut toujours humilité vraiment autour à l'ingarangai toi l'ingarabiso 4 FM rendre trubakawa nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre numéro nanga boyebi à contact plus 243 84 75 18 112 vraiment tous les labino makas bon continuer ko landa biso na chaîne bino bozala jamais d'ici. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous. Pasteur, merci. En tout cas, vos habitudes ne te le bien en format SIK. Il y a FM Toli, a Pasteur John Azana pour Nabino. En tout cas, très prochainement, vous allez belé à Kokomela Biso, il y a Kobenga Biso pour nous poser Mituna Nabino. Nabandi Tosukia, Tokokutana, Miko les Adikoya pour un numéro Moussousia FM Toli, a avec le Pasteur John. FM TV, Maloua, Fondation, Radio Télévision, autrement.